moto le roi Mwanda Nsemazaki moto ba koyi kotika na malili te azaye moto ba kotisi donc kaka azokufa o ba ke kocha na morgue wana mupepe apamba tango ba tinda bino na morgue ye corps ne déjà ezokende na mabelo esengeli ya afanda ne Mwanda Nsemazaki moto te ba na malili même gouvernement congolais boumwe ba trahison bozo sala basimba pena michopo na ebo pena na morgue michopo ya ne Mwanda Nsemi boye na cerveau kutu ba kosimba daba fongole boye misi michopo ba balusie na sima ba fongole ba misi cerveau obsèque mambo tundenge sengeli to kausie na bonkoko te to kausaka et puis to keito bombi so kala baki ba na chambre ni ba na chambre ni so il faut kunde na temple na ba na temple na ye so façon a village natal ba kete place o kaka o ya lobaki so ka lobaki te to koluka sikoyo bankulu to fanda autour d'une table to benga molimo na ye ya bien intéressé ba tu na so ki na kaka na désert na désert au bengi na bengi aye d'ailleurs kaka azana joie moko ya kosakana te joie ya kosakana te et puis na benga na nga bankulu lumière na mona ki lobi na désert alobini na lobini so bino so ki le vrai na so nginde na yaki so mi chopo na nga etikali kuna pona ni suki na nga ba otika na nga pona ni manzaka na nga ba otika na nga pona ni et ça significatif alors ka moto ba tie olme asaka ni nani lo wote dit ndenge na so nginde na yaki je suis innocent Billy par les sons Billy dans les vents pour l'indépendance de retour na Kinshasa, de retour sur terrain, bandeko, vous avez vraiment plaisir, mon abi solisusu, au parleur, toujours au sala mokil, toujours au sala mosala mokil mobimba, toujours ça la plaisir, il y a trop grand merci. Naba fidèle téléspectateur na biso nyos balanda biso na PES TV na Canal Plus balanda biso na TNT bandeko balanda biso na YouTube au parleur télévision grand merci na ba abonné na biso ba babana na biso depuis Mbula Mupepe Pasi to bisengo tozala toujours kana bino to pesi bino vraiment ba mbote belé vous allez ébélé éparpillé dans le monde bolanda biso pourquoi pas ba yo bazomi na ba province bazomi bisike belé lelo tozali na kokotutu après accident nini koma qui sorti il y a mouvement na bango likambo ya 5 c'est un peu ba grand esprit ba grand leader bilenge et baluki ndenge nini liwa pe ya ne Mwanda Nsemi makambo za kolekala ndenge nini ki onzote zomi kuna na 51 heures et nungu e panzana ki déjà bandeko ba benga ki mukendi bien ba attaque tout qui bisika na bisika deuxième femme ya ne Mwanda Nsemi ya kufite bandeko tinani na zo chabino ke ba investigation zo ya belé bolanda biso mingi bo s'abonner massivement bo bana déjà ko cha ba j'aime une manière ya ko soutenir biso une manière on a route yo félé bande ko ngai yo félé auto ko un peu ko singa cha j'aime s'abonner non non c'est lango te o sepelera mosala o sepelera na auto tali ko sala pona boko ko na biso pona culture bilenge boye cha ou bien marqué abonné kotawana et au sala biso plaisir à trop to peut partager cha on a ba groupe et au sala biso plaisir à trop tous allez toujours na sengo na pasi na neutralité tous na nyonso na biso Koko Tutu, bakoko babateli azana biso wa mbote na Koko Tutu. Mbote mukindi l'international mopandi sango ya bankulu. Ah, et mbote na brandine so ya au parleur. Na sepela romo na yo mobimba melelo izo l'accès un peu engagement na yo na mosalo zala nango malgré état na yo ndimi se déplacer mais likamuni nano boye likamuni ni qu'est-ce qui ne peut pas nini yango na Koko Tutu na biso likamuni ni. Non, ezali lianzi koti sili ebimi nango. Atanzete amanga de fatozara na posa epesa biso écorce. Epesa biso poso na yango po traiter biso malade, mais ya atikala na pota. Ya atikala na pota, mais pota na ye ezali esengo ya basusu. Lokola tozala ki obligé to kutana accident oyo po milimo misusu ebika. Potango to uti na cimetière ya Fumu Kingabwa c'était le 26 to uti cimetière ya Fumu Kingabwa na 0h cimetière etindi biso cimetière à Gombe to kena cimetière à Gombe
koluka bankulu oyo ba déplacer bango ko kinga bo ba mema bango kuna to kutana pena bango malamu nzoka trahison spirituelle ezala ki kolonga na biso kuna ko ya na nzela nde to kutana ki na accident grave ya grave trahison spirituelle ezaki ni parmi bino non ba ene déjà ba leka liboso na biso ba kanga ba quartier oyo ba kanga mboka oyo dans si pena kombo ya mboka ke pena na mbushira kangi yango donc moto muso akoy ko lobate à part bango soko otali na kati ya mboka oyo okuta eza ba standing ya bato nde ejira mboka soki yo ozwi na bato no osoki ozwi na bato no kasi ça trahison ba sala ka population congolaise c'est à dire que nini ce que tu comprendre bien ba commune où ils en a ville à Kinshasa ingeta par exemple to progresser ba province ingeta ba to monde ramingi ba linga ba leader à tout moment ba kanga pour que ça la bango ingeta expliquer-nous ingeta ko banana sommet ya mboka tina se même bourgmestre a la trahison et pas ya bato ba fondaka na commune na ye même gouverneur parce que ba yebi vérité oh esengeli ba lobela tout sur le plan spirituel pour population congolaise à s'épanouir alonga na mbeba wa zena yango siko biso to kei komeka pe to kei na etumba kasi wa tika biso ba tika biso te toloba nini nde ba ko yana esengela ki yo yana de maputa me ba eli trahison wana mutuka mobimba ya maputa mutuka mobimba ya makasu mais vu que tous a dit bilenge oyo bankulu bango monde baponi biso toyebi ke tumba soki sana kata trahison bimaka na mpasi mais avec le temps c'est la population congolaise nda kolonga bande comme sous bako banza pe que ba mona ranet so mbat bakufi be esprit ni ça la raté topé ba ban candidat sur erreur mo bosala ki bakoko kinga ba beti bino mbatambu tate boy erreur jamais na spiritualité et bien erreur té pour yango ebongisaka nyonso déjà so croire nango ici le telemi tout droit tango yango nazoloba ezali na ba entité misusu oyo banku ba ene na biso ba coopéraka na bango mais ba ko visiter biso na ba église na ba mosquée pour na osika biso mais ba yebi vérité OK siko bango nde kuna ba bloquer ba makambo ebele pe ba yebi ba secret ba makambo ebele déjà na kati na biso trahison elekaki na lolenge kani na lolenge ke bakozala kuna na RXRY bango batindi déjà bambila bokota te ozo comprendre que tona ba trahison ezali même au sein makambo ya bankuya ya bitumbo to obunde ya bakoya bande ya bokoko ya kosaka na te ozo mona mutezolo bela bokoko mena kati nzala tende kuna traître nzala Congolais a faible devant la nourriture et l'argent. Faible à un niveau inexplicable parce que va rendre biso ba pauvre mental. Dans de Komiguna c'était terrible. Trahison déjà d'information sur les sénégalais étaient aussi syndicat tout siliki. Or que komi mabé. Et comme mabé donc retour na biso c'était terrible. Et le 27 tu zonga ki na tombo to bongisi ba makambo. Nde to robaki to reporter sortie officielle ya Congo jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est que na boye bolo bali so te bosala rara mbala moko bato ba moni nombo elo esalemi simbi parce que apparemment bana bakoko bazo sibir ceux qui ba sala kamera bien leur temps ba côté mso bato baza koyoka bataki zo sala tellement trop c'est qu'il faut actuellement ko sala rara likambo ata mokolo moko te tolonga osalimba moko ata mokolo moko te na bokoko na biso il faut annoncer na bokoko na biso to fanda rabo Lisanga, tu vis, je vis parce que tu vis, parce que tu es là. Biso viva à bongo. Ceux qui n'azalaka na mokilo yo po yo ozali. Ceux qui azala ki tenga na ngai nazala to vivre. Donc c'est dire l'énergie de nous tous n'est ko bimisa mboka na boumbu. C'est à chaque fois si ya et loko ya considérer sur le plan spirituel ou physique et ko sengela biso bato amayele to fanda autour d'une table to tsango na mesa moto na moto abimisa boanya abimisa force abimisa mayele na ye po to longa abimisa bankulu bono ya sola kana bango ponga so na 124 000 kulu milimo ngona 124 000 o bazena simananga. C'est-à-dire au rota bango wana ya tie bango so ba rotala o ya uti mboka ni o uti est o uti nord o uti sud o uti l'ouest ce qui a l'ouest ka trahir et si li beaucoup fi pour la spiritualité yebi trahison té
kasi balongaki bakoko na biso bongo pour mundele amekaki ko faire face avec nos aïeux à kokite akima na bitumba sur tous les plans kokaki te alors bité na betisa bango nde mitu vu que l'homme est curieux, l'homme est naturellement curieux. Tant que moni a apprécié, accueilli, conseillé, a ici une petite trahison. Nous monte kubande kokufa. Si les autres continuent kokufa par la trahison. Si les autres toujours continuent kokufa par la trahison, toi tu même que ça investigation et les moments où tu check you ana pour na kota Zanzibar, bandeko, et ça grande question. Grande question au mituna. To comment qui bon ndenge nini business quand le loto monde que boxe ya Tyson Fury na des légendes nani le boxeur camerounais le nom Ezo Kimanga un peu tout le monde ngano tout le monde un peu que le business derrière ça tout le monde a football business derrière ça mais na comment qui ti na ndako tipo ti na tombo na ye esika bakunda ye ya lobi ya zo somba kaka bazo beta cop na banani ba noir ba ndoko teka mandenge ni ba noir pe kaka bango moko pe baza ko teka ko livrer ya bango pe kaka bandeko pour que ba teka ba ndeko non balandi élément là te to singa botala bolbeka pe ko landa bo zonga na kati ya YouTube bo kotala yango et ça vraiment plaisir mingi allez hommage yene mon asemi qu'est-ce que ozo retenir na ye akin na ko kufa na ye na mambo yo zo ko lobama koko tutu y a-t-il quelque chose important au retenir pour na ye toté et quand je parle de la trahison c'est la trahison qui règne au sein de Congo. Ils ont passé dans Maïna Misu, grand ancêtre, le rôle à Nemo dans Semi, Baki Bomba na frigo, Baki Bomba na Malili. La cinquantenaire, bon, donc je suis contre. Ba Oyo Kutu, Ba Bundeli, bon, côté le colaye, ou Bakufaki na 1980-1970, Bakina na glace. Mais il y a le roi qui vient en 2023 beauté na glace. Ça dit bon koko lingeza la moderniser. Nga na yebisi na famille ane mo danser mais na sali ba vidéo. Na yebisi bango na lobby mokolo mo na sema akufi lelo. Bokende ko so na gouvernement congolais. Makambu tout ekoleka ba obsèque to yebi ndenge ba grand élégation ba kofi. Mais nzoto na ye. Bokende ngo place qu'il faut et que nous sala ba cérémonie qu'il faut. Et qu'il ne morgue te. Ata mukete. Et na souka na yango. Bo pesi pe programme. Bo ke bo zusi yake ya pamba. Basala rango. Basala rango ya ba testament ya ba grande star izali. Lumumba pe ba beta biso. Ingeta. Même Michael Jackson. Même Michael Jackson. Michael Jackson abaka moko no kufa moko ba kundanga. Mais que une grande star comme Michael Jackson. Business pesa sima nango. Business ezali sadi to ke nango ndenge mokile komona. Ne mwana nsema zaki moto te ba na malili. Même gouvernement congolais. Boumwe ba trahison bozo sala. Ba simba pena mi chopo na ebo pena na morgue. Mi chopo ya ne mwana nsemi boye. Na cerveau kutu ba ko simba. Daba fongolais boye ba misi mi chopo ba balusie na sima ba fongolais ba misi cerveau. Grand esprit. Et ça la mawana passé. C'est-à-dire mboka ono roi divé moroto abongisa mboka roi divé zanga zayo au moins ce que au moins ngomé ma roi divé c'est un système c'est-à-dire que je vous jure t'as la grandeur ya nemwan t'as la grandeur ya tata wana akufi et simana pito pali famille ou na famille ou moi so una moi t'as le niveau de trahison oh moi ça go fona na bungi kela moi azongi na mokili abawa azolinga ya kolata njoto mosusu bande kona ye ba notable fait ba ezala loi kake oh bata misia ba kotala ba bi oui il y a du sérieux jeep na biblo no singa bi man pango na te na mo natali ba vidéo misusu bazi oh moi sina zaki na kisi mutulwa nkaka bakanga ina kisi nkaka totika blague mak ya mathématique spirituelle peso sala bato mingi ayebi likasu ayebi PV ayebi masanga nchamba ayebi na désert ndenga telemaka lobby isili mais la mathématique spirituelle nous rend à des fois défaut. Moto roi mwanda nsema zaki moto ba ko tika na malilité
aza moto oyo bakotisi donc kaka azokufa oyo bayoka ekotisa na morgue wana mopepe ya pamba ntango baotinda bino na morgue ye corps na ye deja ezokende na mabele oyo esengeli ya afanda ya pa bankulu ne sika labo esaki kosalema ya liwa tosali baincantation tosali baobsèque makambo tu ndenge esengeli tokausi ye na bankoko te te tokausaka epuis tokei tobombi ye soki alobaki baotie na chambre ni batie na chambre ni soki fo bakunde na temple na ye batie na temple na ye soki fo azonga village natal baketie place oyo kaka oyo alobaki soki alobaki te tokoluka sikoyo bankulu tofanda autour d'une table tobenga molimo na ye ya ngana otosola na ye ya lobi na butu sololi na kaka ben oui sololi na ye na sololi na ye sololi na ye o aza na secret nango te soki tosali bon eza parce que moni spiritualité na biso tolongamaki parce que tobetaki yango aux yeux de tout le monde. Donc il y a possibilité au solo na mutakufa. Mais oui, tata no ta maman na yo ko benga ya yebo solo li akei. Mutakufa kate. Yo ze moto te. Moto nde molimo. C'est là obenga ke erani. Na so ki na désert. désert. Je intéressé ba tu. Na so ki na kaka na désert. Na désert. Obengi. Na bengi. Aye. D'ailleurs quand kazana joie moko ya kosakana te. Joie ya kosakana te. Et puis na benga na nga bankulu lumière na mona ki mo lobi na désert. Alobini na lobini kaka lobini. Tu es banano. Message ya liboso ezali ya mboka, ya mibale ezali ya famille, ya message ezali concernant liwana. Mais to sala émission, to ya na pesa message kaka lobaki. Dans na kimia nyonso. Na kimia no pesa mulai. Kaka na 2h du matin. Ingeta. Bosololi na kaka. Ingeta. Apesi yo message ya mboka. Ya mboka. Ya libota na basi na ye. Libota na ye. Donc dans le libota na entourage na budu dia baindo na ni BDK tout wana. Na ba connaissance na ye. Na biso bato tozali ko bundole tumba ya bankoko. Kaka za na joie ko sakana te. Alobi ngonga ekoki. Surtout ça combien auto bengaï véritablement ta la batte belle ba bete masolo bokoko ba bi milimote ba makambo no moni ba otaka lo yenge ba wela ka mituka ay molimote moto abenga ka molimo bete na masolo mutuka masolo lo pango masolo mbongo yi nani pe asay na ngonini on est membre physique ça ba accessoire za ko accompagner bo moyina biso et c'est ça la biso ne eloko ta ya ofele ne yibo konji ya ofele ne zali force ya ofele ne zali très riche tama lobo to zeko bezali ya pamba ya ofele mais yango ne zali force yango ne etongi mokili za ba papier te on a ba contrat tout ça la entre deux personnes kaka ya ki to sololi apesi message wana kusenga bla tout ça la émission okoma pena message ya ne mwana semi depuis mokili ya milimo na koloba yango awa pe kosenga nazala na moko ya lingomba na ye tant message on essaye koleka ne plus ba ko comprendre ba o ba kota na ye na chambre solo ba o ba zo temps ya koleka na ye na ben tatation minene na ba lo sambo ba cérémonie ya minene o to yambaka bankulu monde milimo baya to fa na bango et puis ba terme tout na koloba ba ko comprendre que te wani zenkaka pour des vivants à tikala mona été ngana zo mema to zoki na lo fanda na été ingeta ngana zo mema to zoki ne pankaka ingeta zo benga mona to zoki ne kuna ingeta ino linga émission na to sala ngokuna sans problème na kata lo pangu na ouais bato bazai wana to komisa message voilà mais likambo soki muta kofi balongoli biloko ya kati mabeto malamo mais c'est Rose croit à toi qui temps à réfléchir nini na koyi ko sala pona intercaler c'est dit na kangaba na zipa bato misu kasi mtam tolo ba miso vrai misu et c'est misu ya molimo te et ça na bato musu aina miso ngai na tozana ngo oyo mibale atalo pena boyo ba biso amona te mais avongoni miso o amona tende ni miso ne ya okufa
Et là, c'est que, oh, on était monaka. Pas comme ça, à Koufa et Otala. Oh, et Talaka. Oh, et monaka, c'est Moindo. Oh, et monaka, c'est Pembe, on a dit Moindo, wana. N'est-ce pas direct. Na elilingi na yo. O mona vrai yo. Eza elilingi, eza ote, eza elilingi. Pentaka tango ye. Na luki tout autour na yo, na mona ombrage te elilingi te. Parce que na dimenge te ya solo. Nkaka aza siko na bawa, aza siko na bankulu, aza siko na royauté divine ya solo. Po mowe tout soka ye okomona elilingi te. Vrai elilingi ne yaka. Vrai yo ne elilingi na tango tambola nango. O bwakela ka soyi, vrai yo ye wana. O te o kozonga mabele s'évaporer poussière. Moto so azali sune elilingi te donc azali mowe. Oui. Na mona ba ville belé. Na mona ba ville hôtel wa za soute na bia o ngana to yebani. Belé. OK na boîte ozomona ba ingeta soko monika ekela mazanga mol et puis soko fixer mis bien au mona aniati mabelete soko fixer mis soko fixer mis na C au mona moi espace atalwa linzaka muke fatika la entre ye na terre arona ta mabele jamais parce que ça molimo soko yo to komanda ni zo tambola zo tala makola batu zo tala bon la spiritualité c'est sensationnel ngana ozana sensation sur aleki pour na zana activation na bango na banga bango te na linga bango na benga bango na ba problème na ngai nyoso et vous n'avez pas numéro de téléphone na bango parce que yo mutu tu ofinga ka bango ya on a bi monsieur Rose croit à raisonner qui ni na ko ça la pona kata bateau na boma mission mo se dit na boma bango avec leurs ancêtres na kabola bango ya liboso soki ba kufi esengi to chaka bango croix. Yami balé, ceux qui va couper, c'est tolongola kabango ba pouvoir tout ya nzoto. Tokate suki, tokate manzaka, tokate ba poali tout ya nzoto. Yami sa toto fongoli libumu. To bimisi ba organi nyonso ya nzoto. C'est-à-dire akende épave. Pona nini? Po ayebi ke molimo nyonso. Soki a kufi akoma kolbaka eloko moko bozongisa ngai na lombango bozongisa ngai na lombango bazongise wapi esika uta ça dit pas mon limoneza la tranquille pas mon limoneza la adresse il faut awa bino bo expo bo bomba ye esika yo esengeli to bokunda ye tobo tumbiye bo garder yango makanisa mnoke te to sali ba cérémonie tout esili ndeye azu espace na mokili ya milimo siko bango ba koluka ko fandisa 3-4 jours ba faire traîner na mokili entre temps ba malin les esprits malins bazo utiliser je suis ba bengai ça qui esprit méchant. Et ya suka siko akotala corna etango telemi awata siko banani bazo pasole libumu et ça bato morgité yebi bato morgité est-ce que yebi muta mort ata na c'est mon oncle qui ndazo pesa autour so ba pasola corna ngabo donc tango mo tanda wana molimo azozwa so tali baba matanga mingi ya bayindo ezala na bitumba na koswana landela ni kanda na ye énergie négative et kitakat na bino ça dit bogobo mana okuta papa kufi parce que esprit soka siliki ezaka effet donc il y a ça na kanda parce que à comprendre la vraie réalité so nzoto na ndenge yaki ezonga bongo et pour ça fongoli maboko ça significatif moi na bota maboko ya kukangama akufaka maboko ya kufunga ilingela tsani bo témoigner nazongi ndena yakite nazongi ndena yaki so bino soki le vrai nazongi ndena yaki so mi chopo na nga etikali kuna pona ni soki na nga bo tika na nga pona ni manzaka na nga bo tika na nga pona ni et ça significatif alors ka moto ba tie olme asaka ni nani lote dit ndenge nazongi ndena yaki je suis innocent
mutakufa maboko ya kofonga maboko ya kokangeza ezali pat na ye kobunda lokola moto to abundaka etumba sini alikofi mona mango na sia makolo ya maman na kati ya divinité de l'univers kofonga maboko ya significatif parce que baye Monsieur Rose croit à comprendre qui secret à liwa abinini na kosala po milimo ba continuer ko maudire ba famille na bango Janine ils ko saboter corps ko saboter ba lié des squelettes automatiquement tanga koshiliga kande kokita plutôt boke kunde ndenge sengelite kanda tiake ina kanda et puis soko tali ba famille mingi na ba problème comme la bango na sima so ba keluka nganga ya maele aisa bango ka boki négocier reko boki négocier nga pardon na tombe pourquoi pour moi ba famille mingi ngai na yambi o to yoka na raté o problème même ba jeune garçon au tele pena bo utala ba boti pouvoir a moboti na kufa na sima e ba koko ne kufa na sima utala na to kutana na ministre mboko yo ministre na kutana mo sine boye to sololi njoka maman la bango akufa ba négliger encore maman elle était encore petite akoli abali ministre aluka katomba maman na yebarate aluka ngo mona ngote to kutai naye ngana kenegu makambo cérémonie ko ya moyibi ba yibi il faut to balato la kisa nzambe abankula la kisa nani moyibi na kati ifandi Nathalie na muni tala ma ya misu na sima mogongo na ne ba ndiko zo tala abandiko le abi na habité tout ça nini ba bisa ba kundeka na cimetière X c'est bon toke kuna to bengi tout ça to luka date to bandiko bengi to bandiko le témoin ya ni on so ba ni 85 azawana abisonga na muni on na vous pouvez imaginer toke ko retrouver corps na se ya corps ta place à tindi biso ndenge ni wana makambo si bato bakunda déjà qui ça système quand ndenge bakundi moto likolo ya moto to bimisi to sali ba mam to sali mama na tombo mais na bifo bolongole ya bolu ya place mususu balongoli bazongisi na village natal na bango basali tombo batikon et puis mama wana tilelo nzambe abankuli moko ya bi donc spiritualité ezali nzaka te ndeko nanga mingi wate masolo bon koko eloko tozanga biso c'est la spiritualité so to comprendre la spiritualité oh tout lobara o yenda ko bigisa biso fulanda ko bigisa biso lokuta ata la grandeur ezakati na yabia te nga movena ko mibigisa ouais mutu pouvoir ezaka na kati na ingeta le pouvoir est au centre de l'homme bato bobangi ndeza trop bobangi kasi eza trop moko na kati likolo moko libanda yemoko a évité la nanzela nini bato baza partager yango tozolo ba makambo ani monda nsemi sincèrement BDK bofongola misu wana nkaka mais bosimba makambo na zo ebisa bino soki botambusi makambo andeyo ya bonkoko na biso boze belé bolanda nkaka bozala convoquer na monde spirituel boki yo samba si c'est vrai attendez bino o bozo sala lelo matondo merci mingi contact si possible il y a bien une équipe 076 97 29 plus 243 91 076 97 29 merci mingi tokomi na suka tozaki bel et bien na koko tutu mais qui peut répondre à une invitation na biso na état na yé vraiment que bankoloba ko ka kozala toujours na yo et bande konyo sur bolanda ki biso grand merci à la grande équipe il y a PSTV l'équipe technique qui accompagne biso pourquoi pas bande konyo sur bolanda ra haut-parleur mingi to pesi bino mbote belé to pesi mbote na MC Nsongo toujours penga e capitaine de l'équipe ya basinyo so kitoko ya bana bakoko to pesi mbote belé pourquoi pas ma maman na biso na noso qui va rolanda biso depuis quelque part association maman Mofondo coup de chapeau na yo maman na biso to pesi mbote na papa na biso ebele baza ko la biso ko fungula
Monsieur Bambote Belé, pourquoi pas, Wilson Madame Babazaki wana, la grande famille, la grande équipe, il y a des conditions, c'est la Congo, to PCP Bango, Bambote. Kaka ni mon semi peut to PCP Mbote na kata royauté. Voilà, Libota, tu dis que Boza toujours malam, on a n'engé ba programme, tout ça de cœur nabino, tu relandes la marambo, tina suka, pour que tu cours toujours au pays sa sango. Tu es ban bandeko, ba BDK, ba zamokilmo, ba bandeko, ya kimbangiste bandeko, ya vuvamo bandeko, ya ba bena Congo bandeko, nyonso bangunza, ngomba nyonso tout ça, ensemble, ngongo za la ramuke, pour aller au Silène, peut-être au prochain numéro. Bye bye. Debout.